parce qu'il s'agit des Congolese Merit Awards, nous sommes pendant la période de recevoir tous les lauréats, les gens qui ont été couronnés, honorés, respectés, reconnus par notre communauté. En tout cas, Bana Congo, aujourd'hui, je reçois vraiment Mutu Oboebi qui est à Koki Koloba. Jamais Ndenga Koloba Lelo na Shot One Hour na TV parce que vous avez l'habitude de découvrir avec une autre tonalité. Je parle ici de Coco Dianzombo. En tout cas, il vient de l'Irlande, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission DRC Time sur OBI TV. Avant vraiment de continuer, je vous invite donc à suivre la page publicitaire. Ya mwasi epesaka ye mobali ezaleli na ye epesaka ye libala kasi elambeli na ye evandisaka mobali na ye libela na ndako. Oui, Kin 2000 vous offre cette occasion où ya kokanga libala na yo, où ya kopesa santé kitoko, où ya kolia biloko ya fresh, où ya uti Afrique. Oui, la nouvelle adresse na biso où ya Kin 2000 nyos oye utaka Afrique ezali biloko ya solo, bandunda, bilembwe, bitekuteku, biloko oya bien, mbisi ya kokauka, banga, oyo nyoso zanga, otika na wenza gambela na Kinshasa, awe zali, yaka, obongisa fête na yo, wenza butu, tika yango, na 4h du matin, bosana, nyoso zali, na Kin 2000. Attention, attention, pour la nouvelle entreprise Nabissom, pour la nouveau complexe commercial Nabissom, pour la arène Nabissom, Kin 2000, alors bien, Congolais nyoso, apesi offre mon cours spécial, maman, kanga kitunga na yo, yamba chéri na yo, simba na loboko, kota na Kin 2000, oyo kelengi na libala, oyo kelengi na soupe, Kin 2000, biloko ya solo. Oh, Jehovah. Bless You Ministry, where God's children triumph over Satan. Come and experience the wonders of God with life-lasting salvation, explosive deliverance, healing and divine breakthrough with Prophet Michael Kwame Bassa. You can find us at 179B Stockholm Road, Bermondsey, London, SE16 3LA. Contact us on 079 50 776 262 or alternatively 0207 252 0550. God bless you. You welcome back Nena Lobaki donc lelo Banamboka tozana acteur munene azali vraiment de quoi ça ko sunga acteur nyoso bazana poto sito aza comme ma information belé ezala ba ko bunga ya acteur belé to arrivé na bango na poto awa vraiment ça très dynamique à informa kabiso donc azali vraiment attaché à presse. Il y a presse, je m'excuse, il y a Shot One TV parce que tous les jours, Emel Nae et Zana comme ma information testée. C'est que sans plus tarder, nous allons recevoir Coco Dianzombo. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, Papa Boni. You're welcome. Merci. Very happy parce que pour la toute première fois, je suis allé CP na Shot One. Na bande lo bana kendinga moti na Irlande, mais Nzambi a sungi que tu as se retrouver dans cadre moko ya honneur et belé. OK, Ozaki vraiment largement couronné. Et en tout cas, bah félicitations. Pe bana Congo o bayoka kayona ton moko boeta mususu lelo na invité so eko bimata awa e bayoka na mungongo na yo très bien ba mona beauté ya mwana mobali o to mona kapinda te bloka pembe boy koko bota lelenge mobali a jouer koko na TV c'est ainsi que toyoka ena nous apesa biso beauté na ba téléspectateurs nyonso ya Europe mobima surtout en particulier ya bana Londres. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso ezala awa na Londres ezala na painga na wuti na Irlande na Europe mobimba bisika nyonso bozwami émission Shot One et nazana sengo ya mingi po na talaka ngo l'air nyonso na landaka melonga moko na kata studio esengo mingi na pesi no mbote mingi na bisika bozwami bozolanda biso apesi bino mbote boyoki mungongo wana mais avant de continuer na ngina invité bino bolanda moi extrême kwa muke
Il y a une intervention à ça qui n'a qu'une 2000 publicité. Bon comparer ndenga lobby, ndenga zali, na ndenge extrait wana ezolakisa. Mama, mafuta mbila luza kuluka yango oyo nyonso. Oyo likolo oyo mafuta mbila. Ya mibali mafuta mbila. Ya misatu mafuta mbila. Oyo ya minene oyo sikoyo. Oyo mafuta ya masango. Oyo za kumona l'huile. Oyo babido ya minene. Ah, yango to leki to moni to. Yango yulubaki mafuta mbila, yango yulikolo. Mango bo yango tozo kaka. Ya kin tozo ka 5 litres, ti bidon na 5 tozo ka 5 mbala moko. Mango bo si mana tozo mbala moko lo esa la 5 comme ça la kaka 5 nini. Notre bien-aimé. Tout le monde ndenge oza koloba kuna, ndenge pe vraiment oza déguisé, tout un coco. Yebsanga tango o tala kayomoko intervention na on a TV, to na ba film, to na ba théâtre. O zoaka réaction nini, pe impression nini à tout en faisant un peu analyse moko rétrospective. Il y a personnalité no pengo fan disco. Bon, moi na ko lo baboye na bande ko so na biso moni naza artiste mais moni ke na moment na ça théâtre ezalo ko na lati et loko mosusu donc ezalo ko na comme na double personnalité on ndenge za ezalo ko la vie na nga privé na privé na za bo calme caractère na nga timide na loba mingi te mais na tango scène na tiba maquillage na changer donc ezalo ko la personnalité mosusu na zo jouer ya moni ngamo ko so na zo ko mitala mais ezara mingi na fanda mona na zo seka nazotala souci na ngeza mingi liboso natala eloko yozo leka o ngana lobi bien na salaki est-ce que ça bien est-ce que voix na ngande na bande ko loba wana na kimisi ou bien na loba ki malamu tout ça eloko ali bozo souci na ngeza yango wana mais na mesana déjà mesala ngesengo tant nazoko mimona boye plaisir na motema ya mingi Plaisir Yaming, tout ça qui est petit à petit, c'est ainsi que Boki Aloba qui a double personnalité en tant qu'acteur et en tant que Cocody Nzombo. En tant que Yemoko, à repérer ça Bino Kombo Nae, donc Papa Kialunda, donc Pierre Simon. Alors, Azana, donc c'est Cocody Nzombo, Azana Katia théâtre, Simon Pierre Kialunda, donc Yemo Bimbane Nenga Fandibo. Mais avant tout, une question, de Komoko, tu remercier Mingi, Ayamba Kibangona Londres, je parle. Ya mama Clémentine Asonga qui biso afandisi bango pana bango ye au moins akoki kopesa biso moi témoignage muke ndenge amona ki mutoyo ezaleli ndenge ni kofanda na ye ezandenge ni tolanda nanu extrait wana comme ça tozo revenir.